Salut la famille, shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a R.O. vraiment beau 8 ans pour l'émission de la famille. En tout cas, tous on a pour la binoka, aller tout le baka, tu as qu'à vraiment couper ces informations, tu as qu'à la porte, na bino, to be takate, to yemba la to koti. En tout cas, bolim bisabiso, boy, ambarabiso toujours, et que ça la biso bien. Dans tous on a vraiment pour la komika kosolo la, quand on a le balabino. Napesi mbote nanga vraiment na belle vie quand il a patrona al balbi poutine de la culture azo sa musane kitoko balbi événement ezaka kama quand on événement na biso bande kolanga en tout cas le 29 balbi le 29 mars kalamine te yango ezokoma. J'espère que ndekolanga yo osombi déjà billet na yo oza déjà na billet na yo pour na rendez-vous na biso ya le 29 to somba ba billet na biso to consommer vraiment nyonso to za prête pour na événement na biso. La famille, beaucoup découvrir et belé na quatre événements na biso. Makambo na memeli bino na mokolo lelo. En tout cas, eza makambo boye oyo ezoleka na Europe na bisika oyo ezali gesho. Ba oyo bapito benga spawn, rocambole, kuna na kata Paris vraiment. En tout cas, il y a des choses qui se passent là-bas dans le Kolanga. Yango to memeli bino na mokolo lelo. Tant to lobana bino Belle-vie aza poutine, belle-vie aza poutine de l'écriture bondimarate. La famille, makambo on a la bino bokolanda, ni nezo le cas, on la bino vraiment. Alors, sans plus tarder, beaucoup découvrir qui est belle-vie candidat patrona, beaucoup découvrir peut directement makambo ni koleka les 29. Donc, sans plus tarder pour vous dire que ne ratez pas. En tout cas, faites vite, achetez vos billets. Vous allez déjà prête, il faut être prête vraiment pour le 29 pour que vous découvrez ma cambo. Peut se passer pekuna. En tout cas, la famille, il y a plein de choses, il y a plein de surprises dans ma cambo le 29. Ma cambo sous boko yo kaka ngote boke ko découvrir encore le 29 ba surprise ezali. Tant non ba surprise ezali ba surprise eza. Nga moté mezo soukanga ndenge showbiz oyo ezolekelanga awa parce que ba surprise na omona ngo yaya alors bino bato bozala na Kinshasa bo profiter na ba surprise wana profiter au seka profiter au se réjouir balobi ntango oza na bombo ndoko se réjouir yaya soki déjà otie motu na se esili tota aloka papa na biso Richard alingaki azala mokolo wana ya showbiz les 29 alingaki azala me tala liwa ndenge précipité ye papa Richard accueilli donc ba programme ya showbiz papa Richard azalaki na ba programme ya showbiz baki kofuta mbongo papa Richard abandaki koparticiper même ni na ba promotion na biso tosalaki ya ba trophée papa Richard bakendeki kofuta mbongo asali na mama belle vie mais lelo aza lisolo na biso te. En tout cas la famille toyebaka kosepela ntango toza na bomoi alors kende kosomba billet na yo pour que o participer na jour na biso ya le 29 mars. La famille tozobeta mwa site mokie na filme na biso avant tokota na likambo na yeli bino balobi filme na biso monene. En tout cas filme moko kitoko, je vous dis tomoni déjà place tosuki na filme na biso tomoni rencontre ya mama Annie na mama na biso étoile bazaka na matadi. Alors nde bazaka na matadi wana tomoni bakutani ene wana obiso tozobetela lisolo ene ya filme na biso bandekolanga eza nani nous allons découvrir ça par rapport quand tomoni déjà mama Ani rencontre na bango na mama étoile ayebisi eke ngai ozobosana nga obosani ngai nga mutapesa ko mwana o mutu bande kosala bien te. La famille boka très bien mutu bande kosala mwana ngo ye o mwana ngo ye. Il s'agit de Dacosta. La famille, histoire et bandit. Film et bandit, je vous dis, belle vie attend des surprises. Ouais, film en tout cas, tu as toujours branché dans la chaîne Belle Vie TV. Et puis Belle Vie TV, kakate, toke les sous na Candy Star, balikolanga Candy Star, balobi film moko, je vous dis, mission de service. Mission de service, ezoyi dans les sous na film moko, kitoko. Tokende ko découvrir makamuni ezoleka na kata film wana ba acteur na pia kitoko ba bi film en français ma belle vie azoboma na Candy Star film Candy Star o ezoleka en tout cas
Au moins, le film a candidat à cartonner kotala. Yaya, eza suya le loté. Yo moso continue à kata candidat hôtel ba film, hôtel dans nyonso. Yaya. Et puis so posa et kota parce que ma belle on peut écouter chaque jour et les 4 jours. Mon yaya, monter mes souka. Posez comme ma belle vite vite total à chaque jour. Boki kokota na film ya candidat yaya. Boko découvrir biloko qui toko eza kuna na tali film wana. Je me suis dit non. Oh, tout est collecté qui dit waouh. Oh, je suis payé. Ah, non. En tout cas, belle vie, elle va faire. Elle va vraiment unique à son genre, à la famille. Alors, la belle de Kolanga, na lobby la bino, vraiment la film la biso, na mon aîné. Tant que nous découvrir déjà, nous allons découvrir, oh, ils allaient 5e partie. To découvrir maman étoile nenga banoke pas maman la biso akopanda secret to kopanda secret to ebi neni maman étoile azo vivre na ndako na ye bakabeli moi $200 to kinenge azoloba moi te $200 pardon bon excusez moi la langage là bon to kinenge azoloba alors qu'est-ce qui va se passer tous à la toujours là la film la biso entre temps tous se préparer pour la level entre temps pe tous on pour la film la biso. Oui, ils ont les camons et les films moko qui toko, je vous dis, ce qu'on continue à faire film, on a au cause la jamais déçu, car la déception n'est pas belle vie TV. Voilà, la famille en tout cas, ok, moi, le mingi, la film la biso sikoyo, na zo yebisa bino tozo banda, na lisolo na biso na eli bino lelo, sans plus tarder na roti la bino na boyo kama loba ya gesho kambale wana babi en direct de Paris, toyo kaye, ni na memeli biso et puis toko ya pour leur ça analyse. Na malobana parce que malobana est pendi vraiment moi curiosité à battre et puis les gens vraiment ba lobeli yango mingi ba commenter yango na baki non pourquoi pas tu biso peut-être ko décortiquer makambo gesho lobi biso peut-être ko lobana nous total sango lisusu bien bébé to panjango lisusu ba biso ki mto sa mamba malamu il faut qu'on dise mais so ka zo ba makambo malamu pour na mutu en tout cas faut qu'on encourager à aider solo gesho en tout cas to landa vraiment ngala bino. Et puis, on se retrouve après. Zelle Kamba, Gesho Belvi Kandi, la patronne, et puis Tonton Loulou. Vraiment, en tout cas, la famille, Tolanda. Et puis, on se retrouve après. Nabi Kebino Sobovi, tant pena Kolanda, on met ma cambezo les cas. Namaka Moussous, na ba commentaire, ben de Kolanga. On a la moni, on est vraiment, n'a pas ça la vidéo, nangai. Tolanda, la famille. Vous avez un master, beaucoup de gens qui m'ont feeling moko to santana na ba tournage na ndiko no biso pio ezala ba vous préparez vous vivre l'année chaque jour vous mesana les aranis mais peut expliquer sur cela il y a pio vous savez l'inspiration c'est la solution spontanée d'un problème longtemps médité. Pierrot Dombassi pour la petite histoire toujours les sikamoati mais to koutane une fois il y a ça autant ça montage assistant au ba air tardive il y a tout bima ngana côté pas zorin pour na la na si ça montage si na tongo il y a aussi on va parler ah yeah pourquoi ta montage ah c'est bon il y a simba au babou na biso tu mettez sur bongo après des années c'est Bellevue qui va faire découvrir au monde ces grands dios au bon pour apprécier les lots il y a ngana tonton Loulou et il habite à Kazaki inspiré ou puis Paul Gassan ça biso bongo petit kala. Et comment le roi Diomo légendaire. En tout cas, voilà, tu répétais dans le thème, mais surtout Koutani, feeling, moi, les gars, et puis compréhension et agir entre nous. Au moins, on dit, tu répétais qui. Mais il n'y a pas eu répétition, mais tout ça, qu'on se comprendre. Mais il y a des choses qui sont à part, on a un donc, ceux dans le lobby, il faut faire des choses, passe des choses, des choses, il faut un titre, Pierrot, paye ça, on a le gars, je suis fan de lui, Pierrot, de Basse, tonton Loulou. Le PC Mboute, voilà. En tout cas, la famille to Katinando wana. Gesholobi Monjimo scénique. Si ko tonton Rocambole. Oyebi po bomi biso na français obomi na mige. Ah balobi na biso ba commentaire mo sexinga balobi miga yoki ne lote. Mige esko yoki mige badela biso na français o gesholobi o faire comprendre biso alobi il s'agit de quoi. En tout cas, Geshoa Somo. Geshoa Somo, je vous dis. Faut s'en coûter des années de bande kolanga. Il a qui Somo.
Gesho matata mama na ngai abomine mige ya koboma na yebisi yo abomine gesho abomine mige ya koboma na yebisi yo tonton gesho elingo loba na oni makambo oyo lobi parce que français oyo en tout cas même kana omona ka molili na molili mama gesho a mystique alobi nini alobi nini gesho a matate et puis la famille eloko esepeli singa eloko pene esepeli singa pa gesho aondima moninga na ye de même tonton lula alekaka pe na émission andimaka gesho c'est ça vraiment la famille eloko pene atire eza yango wana et puis eloko alobi ke Belleville mutu asangisa bango à faire voir au monde Dieu wana qui est important au lelo batu bakomi kosela Dieu ya gesho na tonton Loulou ozomona c'est Belleville alors Belleville aza na miso aigle vous comprenez oui miso aigle non aigle quoi fali aza na miso aigle emonaka musika ayebi otala kosala badio puis Belleville asali badio ebele Dieu ya gesho tozomona yango lokola ndenge ezalaka Dadi Likambala paix à son âme et puis na ndeko na biso aute kotika biso awa nani Janify donc Dieu wana et a Dieu oyo Belleville aye kozongisa ngo sous lelo entre gesho na tonton Loulou na Piron Dombas donc aye kozongisa so Dieu wana otande komona na kala batu bandeko na biso na baza esu na bomo ite alors Belleville azongisi Dieu wana alors pomona Omona kaba Dieu a bon, faut zaka Poutine de l'écriture. Vous comprenez? Faut zaka Poutine pour y ba Dieu nini au Belleville zo sangisa. Et puis so vi di ko on vi décor au tien na katia ya poison bombe. Aujourd'hui sous OK musique OK sous plus loin. Aujourd'hui d'accord ça tonton d'accord tien na katia ya. Nyo so des inspiration à Belleville. Alors mutabon photo ndimake na monde ya cinéma mutabon to lukate to tukaye so akei banani ba osala musala wana bazate na moment o bazate na moment o bazate to tikabela à vivre musala na ye ndenge zo sala to tikazala très à l'aise na musala na ye ozomona parce que azo mériter Belleville azo mériter musala oyo ayebi kosangisa bato pe Belleville asali biyoka mokote Belleville asali ba Dieu ebele o lelo bato bazolanda ba Dieu wana lelo so omoni gesho omoni Piron Dombas yo modo bandi koseka na ko ba jouer te alors Belleville a découvrir eloko wana lelo komi à la portée de tout le monde alors mutabongo tongo sa makaba bo bandi kolanga fo bondima rapé bondima bondima mutu na c'est bolingi so mutazata po yo ko bolamu na ile to yo kaka bolamu Richard Papa Richard azalaki bo yaya ozomona mettons mutu avec na bon moy ba ko ba bolam na rien bande kolanga toza motema malamu toyeba kondima mutu to mutu aza na bon moy ozo comprendre to mutu aza na bon moy toyeba neni ya kondima mutu to comprendre vraiment que te mutu azosala musala na monde soit art mutu aye kobakisa un plus Skobino bato ya kala bomonaka Dieu yango te bozelani Belleville asala bino Dieu asali bino Dieu après bino bozwi mawana bino mawana bino mawana bino nyonso bozalaka wana mpona koinciter Belleville mpona koloba n'importe quoi et puis mutu kwa gesho ndenga joa kitoko boye eza na bato baleka na télévision pona lobaki gesho yebi ko jouer te yaya boloba makambo na sentiment to boloba makambo ka tika boloba ki gesho yebi ko jouer te na ndeni gesho joa kitoko ata na film ya tozo le kamonene o sentir to kapesi papa o kapena misise et ningisi yo tala nenga zo sola na ba beau-frère na ye donc on se dit que bato bazaka batikota alors babiloko wana na bascène soki ezangi bino matro so ezangi bino matro yaya bagesho baa bato baosala musala
tant boya ko lobi ke o geshe nde boya o geshe bi ko jouer te ayebe loko te tant bo loba bongo est-ce que bo loba ngo vraiment na kindenga solo na motema malamu to ezaka bo loba ngo pona bo se pesa munoko na to bo se pesa bato non non tous aba réaliste tout ndimaka bato to baza na bon moyo ozomona tout ndimaka bato baza na bon moyo tozela te ke mutu akufi nde tobandi kondima non la famille en tout cas Dieu o bokomona ngo le 29 omoni Dieu o le 29 ezali na bilo la famille ozo comprendre donc Dieu o le 29 ezali bokomona yango donc bo raté na bino kutu te bozala bozala pende la famille bozala ebele boke ko découvrir Dieu oyo ya gesho na piro ndombasi la famille babie ko yinda le 29 biso nyoso kaka le 29 de makambo événement kaka moko la famille. En tout cas restez toujours branchés sur notre chaîne et puis sur Belle Vie TV bipa bozwa ba film kitoko bande kolanga la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.